oyo eza grand mouvement et un mouvement oyo ebetaka biso tobetaka na Kinshasa tobetaka trop tovoyageaka trop tobetaka bato balobaka mambo wana o soki bazosouffrir so olobi souffrance en général ya Congo peut-être okoloba ngo mais eza te ke bamisien ya BCBG basouffraka baza na bakarte baza na banini te yo moko ozomona olobi tolobela art toyaka kolobela babien matériel te so tolobela art donc makambo ezali tozalaka bato bate ya koleka te kolakisa o talanga bandako na nga talanga bamituka na nga non so tala bato bongo te et surtout nga mpenza naza moto ya biloko wana ti biso toyaka tolobela nde art oyo tokokende kosala makambo tokokende kosala nayanisi ke soki moto asombi billet na ye ya 100 euro akoti soki moto asombi kaka akoti akozala desu te akokomprendre ke no na bimisi mbongo na nga mais babiloko makasi esalemi babiloko makasi mpo bokoyoka mpena bankunga bokoyoka babiloko moko na boyoka te donc carré kitoko mais tozala mpe moda show bato bayoka mwatonga ndambo esala bango bien seva motere ya mfumbwa eza mwamba oyo ya bolingo na ngai eza se yo ngobila sheri yaka yo debulone seva motere ya mfumbwa eza mwamba oyo ya bolingo na ngai eza se yo ngobila sheri yaka yo debulone ye ngai awa sheri yaka yo bukuta ngai ye ndenge mesana kala ye azalaka na ngai lilangwa ye bisi ya babose soki olingi olianga o ifole mbuta sali ye eza nkutume eza lwa ya malangwa ozomobana wana tonga baoyoka batonga baevre eza ebele mulu tokula makabaka mikala mibia membalankata ngefa mata anto yango monike baozwa biloko na bango tokoyemba danger tokobina mpe danger po okesro ezaka danger voilà oyo show totika yo bandeko basala tozwa bango te nayebi te na bato peut-être donc ebetama mpenza art. Oui, mais il faut savoir que les sola famille Roya. Les sola famille Roya. Pour comprendre les guitares, on a les colos tina 6 ans, les sola famille. Ok. La 6 cordes, on a les colos, kilo makasi tina 6 bébés donc kokolo. Après kokolo ça va Coco. Après Coco, ça va papa na maman. Après papa na maman, ça va ngana yo. Après ngana yo, ça va baleki na biso. Après baleki na biso, ça va ba bébé. Les ça va son. On comprend parce que les soeurs familles ont les guitares le maman bébé. Mais bébé ko bote malelo bi la bole la boue. Ça la bango bien. Seva motere ya mfumbwa eza mwamba oyo ya bolingo na ngai eza se yo ngobila sheri yaka yo debulone ye ngai awa sheri yaka yo bukuta ngai ye ndenge mesana kala ye azalaka na ngai lilangwa ye bisi ya babose soki olingi olianga o ifole mbuta sali ye eza nkutume eza lwa ya malangwa ozomobana wana tonga baoyoka batonga baevre eza ebele mulu tokula makabaka mikala mibia membalankata ngefa mata anto yango monike baozwa biloko na bango tokoyemba danger tokobina mpe danger po okesro ezaka danger voilà oyo show totika yo bandeko basala tozwa bango te nayebi te na bato peut-être
Voilà, fidèle internaute, nous sommes toujours là quand nous sommes aux millionnaires club, tout ça, par rapport au solo, là, quand on a musicien, papa chéri, pour mettre d'esprit moral, pour un concert au bazar le 31 décembre à théâtre Gymnase Maribel. Donc, achetez vos billets quand il a insisté sur ma billet. Un grand merci à toi, Jérémy Nzaz, la foudre, Noli Lupini, NL de Lix, big dédicace à toi. Un grand merci à toi aussi, oncle de oncle, Patrick Nzaz, depuis Paris, à Zota Labisso, mon vieux Nouri Nzaz, l'artiste de big dédicace à toi. Bon, tellement nombreux, on fait partie moi dans la carte, il y a un président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais, de tous les jours, de tous les temps. On est là. Dès que mon attaque, non, sur la bombe, on a Modaché, chef coutumier, l'homme de Tonga. Donc, sur l'année, vraiment, donc, par rapport à le 31 décembre, tout sur un chef coutumier. Donc, après, on aura déjà, tout sur déjà un chef coutumier. Ah, le 31 décembre, héroïne dans la carte à Paris. Chef coutumier, bonsoir. Oui, bonsoir, Ndegonanga. Bonne santé. Kitoko. Bonsoir. Oui, ça va. Le 31 décembre, ça s'annonce déjà. Quand on voit qu'il nouvelle le 31 décembre, grand retour, il y a BCBG dans la carte à Paris. Après plusieurs années. C'est ça la tenue. Oui, bon. Biso vraiment et pas na biso za gravité pour biso to beta ka to ke to beta ka ndi to beta pas na biso za na gravité mais tozo ke to sa musala biso to sa musala et comme grave soki bozo voyager te soki bo beta ka te biso to beta ka déjà to ke ndepé ba États-Unis ba Chine ba nini donc na Kinshasa ko tu n'en parlons même pas chaque jour donc chaque dimanche to beta ka ba 3-4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Donc c'est ça quoi. Et puis ça les gars bien, t'as la Europe. T'as la Europe, yo et bien Europe. Après 15 ans. Ah. OK, donc c'est comme ça. Des conditions ba congolais au bazana et qui la poto, là il dit que ba osale belé. Tout c'est ça on compte d'ap. Mais par rapport à moral l'état d'esprit moi gris pour bang exalté par rapport à qui n'a pas mis kilongo kala tout son ngo lisusu bande comme si boto beta état d'esprit non de Nicolas tout ça osake donc tout ça prêt d'ailleurs biso to ça déjà oyebi kaka biso ça penado manduki donc to tambola kana donc et on sala kitoko donc mamu c'est ça carré ya moi to préparer bana poto ba mona ba yoka ba œuvre na bango solo lobela ba œuvre et puis to sebukele bango lisusu donc mamba sika pesa ba surprise pesa ba surprise sali donc ça sika ba cria sika ba bilo ba sika ba comprendre mais par rapport ba bilo mo ya bo mais chef coutumier par rapport il y a pas concert rebelle pour Betara Côte d'Ivoire pour tenir pour bandero préparer ma randonnée fluviale voilà concert rebelle pour Betara par rapport à la préparation même il y a des États-Unis la Chine différence mais ça là il y a pas préparation pour préparer un concert voilà na oyobo que ça là le 31 décembre France mais là sur le plan artistique côté spectacle bon bon ça ni France mais on en a des beaux préparer ouais toujours bon ça spectacle ça ma casse déjà ya makasi na biloko sika bakisami bakora sika ba mama sika et puis biso pena omoni biso za regarder après le problème est que biso za regarder que toi na concert mo ne to banda ko préparer soki ndenge nité biso za regarder osa boye ba bengo mbala mo pa OK obeti donc toi na to préparer quand to préparer kana eloko mo gravité oh papa chéri ako sala déjà ba maman la nyoso dia leka là to beta ndenge to beta quand même va comprendre que
machine à musique. Donc machine à musique dans la place Vanda. Donc la préparation ils ont les canaux bien quand tout ça va date. Et puis naïbi que tu vas aussi faire là. Voilà. Mais chef coutumier va te mêler va non le bâti va BCBG orchestre moi ici là BCBG dans la makambouté BCBG va ni ça BCBG va souffrir ba marambolo ba mara vraiment il y a tout sur la vraiment na yo. Habiter ceux qui hein balance ma bilo robin data parking mon na hôtel mambo tout le monde parking tout le monde on a tout un matériel tout le bélan sur notre côté. Balle de match bini en production tout le monde il faut que machine premier orchestre congolais que bête à la Chine s'il vous plaît n'habite sur me contredire Nazali ok ma Chine ma pays d'Afrique nous sous nous parlons pas Côte d'Ivoire ok vous dites pas conseil à $500 tourner aux États-Unis le loyo théâtre des gymnases Maribel Europe habité fils de guerre bazo loko fort le loyo ok de France na bateau tout basala banalise pour nous diminuer BCBG ko kitisa BCBG pour le boy BCBG orchestre moi si les comment va produit fini na mambo to mona to lo basikoni mais kutu nengo lobi wana yo moko pour pesi réponse na bateau bazolanda biso ba yebi ke oh eza grand mouvement et un mouvement oyo ebetaka biso to betaka na kitasi to betaka trop to voyagera trop to betaka bateau baloba mambo wana oh ceux qui bazo souffrir sur le souffrance en général il y a Congo peut-être au Congo bango mais exactement que ba mission il y a BCBG ba souffraka bazana ba carte bazana ba limite yo mo zo mona olobi to lobela art to ya ko lobela ba bien matériel te surtout lobela art donc makambo ezali tozalaka bato bate ya koleka te kolakisa o talanga bandako nanga talanga bamituka nanga non soto bato abongo te et surtout nga mpenza naza moto ya biloko wana ti biso toyaka tolobela nde art oyo tokokende kosala makambo tokokende kosala naanisi ke soki moto asombi biye na ye ya 100 € akoti soki moto asombi kaka akoti ozala desu te akokomprendre ke ndo na bimisi mbongo na nga mais babiloko makasi esalemi babiloko makasi po bokoyoka mpena bankunga bokoyoka babiloko moko na boyoka te donc carré kitoko mais tozala mpe moda show bato bayoka mwatonga ndambo esala bango bien seva motere ya mfumbwa eza mwamba oyo ya bolingo na ngai eza seyo ngobila sheri yakayo debulone ngai yawa sheri yakayo bukuta ngai ye ndenge omesana kala ye azalaka na ngai lilangwa ye bisi ya babose soki olingi olia ngao ifole mbuta sali ye eza nkutume eza lwa ya malangwa ozomobana wana tonga baoyoka batonga baevre eza ebele mundu tokula makaba gemikala mibie membalakata ngefa matanga anta yango monike baozwa biloko na bango tokoyemba danger tokobina mpe danger po okesro ezaka danger voilà oda show totika yo bandeko baza tozwa bango te nabi te na bato peut-être no bazwi babiye te bafanatique oyo balingaka particulièrement oyo baolanda yo na le 31 décembre na théâtre gymnase Maribel oyo bazwi babiye te bafanatique ya BCBG bamonga la bonne musique oyo bazwi babiye nanu te message moko ke lancé na bango esala bango bien asomba babiye bakosepela o boya ebele bokosepela o evru muntu mukaba mama mabali ngiam kabe boya ebele baya ba oyoka papa chéri l'homme qui a sucré la ville donc mutu atia penda do ozobana baya ba oyoka papa chéri ya ba evre tobengaka ye ya ba eve et puis bokobina tosebukele Europe ekoma pena do oleka bokomonaka milinga ya sebuka donc rien à dire so tolobelaka evre tokende tosepesa bango baoyoka mpena babiloko peut-être no bayoka te c'est ça mais chef coutumier toyoka bwana awa sans polémique wa mutu otalaka bainternet bandeko ebele totanga bakombo te baartiste congolais ebele baotobeta na Europe nayebi ke baimage toomona totanga bakombo te pour ne mpe komaki batindikela ya motu mo clash
artiste ebele bato betenera komona kibango ntango otali baconcert bon babeti na nde BCBG bino bose préparé eloko nini oyo omonaki biso toya totia biso te babeti na bango bien babeti bien biso mpe tokobeta bien babeti bien babeti beti na bango bien babeti na bango kitoko biso mpe tokobeta kitoko babeti bien oyo eloko mosusu ozoluka ebeka na ye biso ke babeti bien biso mpe tozwa kobeta bien te tolobi teke toleki bato biso tolekaka na biso bato te kinshasa ya biso ya biso ti partout ba bien ala moyen tosola oyebi ale donc carré côté wana de omokera mamuno wana bona na ye te ayaya la mamuno ya polémique wana babeti na bango bien biso tobeta bien voilà merci beaucoup chef coutumier ba dédicace na bato batali oyo esala mo bien plaisir bapesi mbote na yemei autorité morale Chantilingo Bilambaka napesi mbote na bafemme d'aujourd'hui nyonso ya république napesi mbote na Labili Mbasi sans oublier Eskasi Dokasanda napesi bino tu bambote bana poto tozoya to akopesa elengi donc carré rien à dire hello ya bato bwaka sere moment bana poto bosolola déjà po chef coutumier beta didas moko zongelo na mokologo yo batilo on a moni pas de États-Unis à la moni on a parlé voilà voilà si la terre Dallas on made in Dallas voilà donc carré bana poto bo sepela bela po papa chéri donc blague bon ça na temps eloko na yobeta na temps kima mukolo Simbuku te pas sur beta dia ba fimbu wana na su fimbu te Simbuku to osela ba tali boko retard wana bako kanga kuli boko o exact temps oula ndula ngo ya temps malamongo mal perdu 31 attends voilà merci beaucoup chef coutumier merci na batutu au bota la biso ba ketoza on dirait qu'il y a millionnaire les clubs donc balobi ça va chauffer le 31 décembre afin que papa chéri na BCBG mobimba donc balobi boya bosomba ba billets achetez vraiment vos billets donc Rosala au petit mois boy le 31 décembre na théâtre gymnase de Maribel un grand merci na maître Richard Chungu balobi le tanda du boss maître Richard Chungu asa wana na pointe maître Richard Chungu bambote bele place social dit que bana poto bazebele mokili mobimba donc belle Laden asa wana belle Laden balobi ayaki boyete tala ne papa Chira policier le 31 décembre mo liloba bana kini to senga bana Paris ma papa Chéri wana bolela lela trop l'homme qui a sucré la banane moto pa mailo bana ngo maître Richard Chungu donc chilengezongi chilengi bilengezongi na Paris pour babeta na bango mais papa Chéri bon sepela quoi donc boyaka bomona l'homme de Tombaraja yeyo Ben Laden papa Chéri na yaki boyete mwana mulu c'est la biso na bilengi to kaka to so bilengi ba le 31 te abo sanité Salvatore de la patrie bambote belé batutu bambote belé quoi abo sanité ya Fabrice Kazadi monarchie de la sagesse Christian Moyimule Adi Banga donc masolo yango quoi donc tu es binoka Tombaraja allez Tombaraja bana Paris tentagaja tu binona kimbuntseke kumbenteke mama na bana balamba balia Alex Ngandu balamba balia ata balambi ngombe mobimba papa Chéri koya te biso toza wana le 31 Richard Chungu aza wana ko Ben Laden de bo sepela Alex honorable Paris. Voilà, merci beaucoup. Askabika mwana Suisse bambote na yo yaka Paris ozela yo ya nono lendo Ben Laden ye kwa papa na Fabrice na kwa mama Denise Ekala
Ben yeyo, boya robina tombarage. Yeyo, ben yeyo. Merci quoi. Voilà. Merci d'avoir tout. Merci vraiment la vie qui a posé belé. Un grand merci aussi un grand merci na Maître Animal Ngando Microso. Maître Bey Bambote Bosa tellement belé. Alex Ngando le bien trop beau partager vidéo tika avec commentaire et aussi la chose vraiment bien. Merci d'avoir tout batala rabiso donc on est toujours là. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.